kundima patinete oyo patiemo moindo akana patiemo ate kundima patinete oyo patiemo Matondo bandeko balandi émission baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino nyoso bandeko bolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko nyoso bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu manaka na bino baindo bola muka to meseni koloba eye yo mabota mabino na tina be ya koluka conscience ya moindo zonga na nzoto ya moindo utamu antango to meseni koloba moindo azeko tambola na kozanga bongo conscience na ye na kati na ye yango moindo alei na fulu yango soko bango bakolia ngulu bakotindela o makoso soko bango bakolia nzoto ya dendo bakotindela yo bongo bisuka ya dendo moindo mobola ya yambo nzoka yende afandi na mabele ye etonda bomengo talantina na 1704 batelemisaki elenge mwasi ya Kimpavita talantina na 1921 batelemisaki bongo mfumu kimbangu ponini te na eleko ye batelemisi bongo nesongi ya nzila fumu kusukia munzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine na tina be ya kokoba misala ya 1921 tokolikia na manaka yelekaki to simbaki mwandambo politique to simbaki mwandambo boyebi iyelo poso muinda zena yango posa na oyo eleko lelo tolingaki masolo na biso ya lelo ezala penza domine na bilili ndenge to meseni koloba soko bilili bize biso tolingaka penza kotia bize uzeute mboka ye pasese kokoba kasi esika pasi peze ko koba mosala pe ya itumba lobiko la poso muindu eze ko pusana mikolo milekaki to ebisaki bino bande ko bozena mikili ya poto tango yonso o contribuaki na christianisme obomaki o salaki be mosala christianisme salaki soko christianisme kataki bankoko maboko yopo contribuaki soko christianisme kataki bankoko na biso kingo yeba misolo na yo pe contribuaki soko libebi ezali libongisi likozala tala esika kani baze kotonga mongo Congo oeze temple ya yambo ya mfumu kimbangu c'est vrai na moni pe bandeko na ngai église kimbangiste ba koti na mposa ya kotonga pe kilongo ya mfumu kimba ingeta nesungi nzila mfumu kusukia mzala mpanda na ngola bala kisinzila ata soko bogobo ya kasi ezaleli ekofunda mboka ezangi nzambe tomeseni koloba na bino tozonga na ino na bufumu kimbangu soko tokozanga molimo ya mfumu kimbangu kati na biso talatina tokotambola lokola biwelewele lokola bato bazangi bwanya pe bomoto lelo na ze penza ya mwako kita pona mikolo mileki na salaka manaka moko po ya kokombola lokuta moko ya ndeko na ngai mwanda nsemi aloba bongo na mikili ya poto nesongi ya ndia kolia kabongo misolo ya pouvoir yango toyebisaki bino malembe bosembo ezali na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta bomonaki na concertation bango nde bakendeki na esika pesa président Kabila tor akumisaki faute na ete motuka nde ezeyiki mbambala topusanaki moke roi divin asengaki poste ya primature yango tozeye koloba soko tata mokeli ya kolakisaka bino te bobandela lisusu kokenda kotuna mosala bapesaki bino kasi biso na lisanga ya futuka fana pambu vidila pe na religion africaine tozeye kopusana molomolo malembe
kasi lelo tolingaki totelema moke na actualité eze temple ya yambo ya mfumu kimbango toze kotonga tolobi bongo mongo Congo eze siège social ya religion africaine soko bilili bize na lingaka penza kotia bize uze ute sika wato kenda kotala na ino mai malekaki yenga moi 26 ya sanza yetu zali pe ya mobu yetuze bandeko ya lisanga ya futuka fana pambu vidila tumeseni ko ebisa bino biso toze bantelele tango bino boze ko kenda ko senga misolo biso to senga ka misolo te poto ebi principe ya la main qui donne c'est celle qui dirige to ko senga misolo ya moto te po apesa biso mibe ko lobi bana ya lisanga ya fufa mu bayibi kolokoto soko kopo ya libanga soko kopo ya zelo kasi po mongo Congo eto soko toze ko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji sika wato kenda na ino kotala sangolo bandeko bayaki kosangana kozwa mot d'ordre bongo momesano kasi tokutanaki na sangolo ya kotonga kilongo ya yambo ya fumu tokenda na ino na bandeko ya technique bongo tokozonga awa na ndako ya mosala bokomona kene songi ya nzila baze basali kasi balobi te tolanda Netimba. Kwa nila charge ya lobi ome melo kwa nata? Na memi kaka. Ibe ndonga tatu ataiko. Leo. Uko sasa kama. Awati. Ah. matondo bandeko balandi wana bouti komona bongo bandeko ya lisanga futuka fana pambu vidila lolenge bamipesi tolobaka nini esprit koroyame bamipesi elimo molimo pe nzoto mosala eze kosalama
kasi nalingaki nazonga moke sima napesa bino lisusu bilili mosusu bomona nesongi ya nzila mokobi misala ya 1921 na bokomi na bango na mongo Congo bazin ekomaki esalelo mosala mpona kolakisa kozala chef spirituel eze bazin te eze safari ya monene te eze soko eloko nini te kasi eze likabo moto akobotamaka nango nesongi ya nzila baze basali ya yambo bakoteyaka bongo na bandakisa tozonga lisusu lokwa tozali kobeta nkota yoko deja na bandeko bazali eteni ya régie totala mosala nesongi ya nzila chef spirituel président ya badélégué chef spirituel pe représentant ya religion africaine awa lelo na Afrika kasi lolenge kani bazali komema ngana bombi bilili biloba bongo tokozonga mpona kopusa manaka tola
costume ya mpuku. Watu mtoke costume ya mpuku. ngai nalingi na makambo oyo osi te tika na osi tena kokia papa ombo tumba bayo bonne santé allez na maputa kina baposh Pusana chamulata bandeko balandi tolingaki bilili elobana yango moko na bino nyonso bandeko boze kolanda awa na République démocratique ya Congo pe bongo libanda ya mboka esika baze kotonga mongo Congo kilongo ya yambo ya mfumu kimbangu tia elembo tolobi contribution na bino ezena ntina bandeko ba architecte bandeko yonso oyo omoni ozena libanga tia libanga ozena misolo tia misolo ozena makanisi tia makanisi
kilongo ya yambo ya mfumu kimbangu awa na Afrika musaleze kusalama contribution na bino eze kufungula mapamboli ya bayi lokole ezalaki mokolo ya bosangani milulu ye bafutuka bayaka bongo kozwa mot d'ordre mponini te milulu na biso ekoba nsima ya bosali bongo sangolo tokozonga sikawa na eteni ya régie lokola tozali kobeta deja kota yoko totala sikawa lolenge kani milulu milekaki mateya ya nesongi ya nzila fumu kusuki ya munzala mpanda na ngola otango bango bazali kokanisa esika ya kolela nesongi ya nzila bakokanisaka bepasi ya loposo tokenda tolanda extrait ya mateya bongo tokozonga mpona kosukisa bongo manaka na biso ya mokolo mwana tolanda. Sikoyo biso bayindo mutu mabele na biso se ya mabele na biso etonda baminere ya motindo nyonso likolo ya mabele na biso etonda bafruit ya motindo nyonso me soki totelemi boye mindele batelemi na lelo na biso na mindele banani bakufi nzala biso bayindo banani oyo bayebi kosala te eloko te biso bayindo eske bozomona te ke biso bayindo baye avant mundela ya tozalaki na vie ya kosalela biloko na biso mpe tozalaki na bafruit na kolia na biso ya malonga bozomona teke na contact ya biso na bango permutation esalemi mabele na biso lokola ekomaki ya bango nde toperdre moye tozwa lisusu biloko ezalaki na se ya mabele eza te memo eza likolo nakoyebisa bino ebele bozali awa bamikolo mpo omoni balingi kobetela bino masolo te lelo bomoni mbuma oyo ya mangusta bozoli yango pamba me fo bosepela tata mansoni ole mangusta na mbula nini loba nanga na kimukolo boyoka soni te tata loba nali yango na kimukolo parce que na jardin botanique kuna na kisantu ya mbonano mpo ezala kozalaka kuna na kati ya jardin ezalaki réserve na basango bitabe oyo ozomona bitabe kabwanaki bitabe oyo ya mikuse bino bato mwindu bokoki kolia me oyo bozosomba lelo kosomba bitabe ya 500 bamono nango bovande tata okoriske okata na kingo bomoni bitabe moko ezalaka soki neti ate teli ozoli yango eza lokwa makemba wana nde ya bino boya kitoko donc biloko nyonso ya kitoko nazoyebisa bino bose renseigner ndenge moïse alobaka na bandeko na ye yawe ndenge abaki demandez à vos vieillards de vous raconter le passé botunaka bafruit délicieux nyonso bafruit nyonso ya kitoko réservé mpona mindele lelo soki oke na poto fruit eza sans saison osomona yo oyebi bakuti nzete avoka na ndako na bino boye me nayebi te darikuti nayebi te soit bolongwe na mboka yango baavoka etikali ya bango soit na katikati yango bino boke prison ingeta donc bato mwindu bakomi koaccede lisusu malembe yango bomoni moto mwindu azomona kolia ya malonga eza na maboko ya mundele donc mundele atikeli bino bambuma makaku bamingenge bamatonge batondolo ingeta po ye mpelera mekaka tondolo ayoki yango ngai asiporte yango te yango atikelaki bino soki ayoka yango kitoko mbela azwa kaka po ye biloko nyonso ayokaka kitoko abenda na ngambu na ye sauf safu mpo eza kombe na ye soki alekaka banimbi alela
ofe boutique na bango kaka moko baliaka safi na bango biloko nyonso ya kitoko ya jus omoni bozoseka c'est bien mais bakoko oyo basouffrir na makambo wana il faut boyeba ke eza esalemi na mokolo moko te mais progressivement alors bozolona bilanga wa mpona kolesa poto lelo ntina lelo ndunda balonaka na bwamanda ezoliama awa te ndunda bwamanda yango bazolia na poto soki okei okokuta bamalala bitabe biloko nyonso fruit sans saison baza na nzete te nyonso ezowuta na afrique mosusu na amérique latine ndenge babongolaki situation bongo toperdaki nyonso alors bayekolakisa biso ezaleli ya mabe ya koyina bakoko na biso ya kofinga bakoko na biso donc ya kofinga monde spirituel na biso ekomaki lokola parent oyo aboti bana na ye bongo bana bakoma kofinga ye nayebi te soki tata wana kozala tata ya bisengo nakobanza kozala tata ya mawa mpona nini bana na ye bafingaka ye ntango nyonso alors esali ke tata bien ke aza na bomengo me bana bakomi bamalheureux batikali lisusu na eloko te me bana yango mpe baza bateti parce que bafingaka tata lere moko tata azoyoka mawa mpona bana ne fallait pas bana bazalela bongo kasi lere moko mpe kanda ezosala ye bon likambo te banyokwama kaka ndenge baza konyokwama yango na bileko elekaki soki bayaki bavita bayaki vita nkanga bayaki ezalaki mpo basosolisa biso mpe baluka oyo toperdaki wana bokonzi wana nde ekoka kozonga na maboko na biso mpo toreprendre torecreye monde na biso balongoke tokela lisusu mokili na biso tozonga lisusu na mokili na biso mundele oyo ayebi plan mpe ayebi programme parce que bobosana te ke Fumukimbangu tangu ya ye aye na programme ya kozongisa bayindo nesika oyo babungela. Tous les grands prophètes na biso mindele bazalaki kokanga bango. Bazalaki kosambisa bango yambo pe baboma bango. Bazalaki kosala nyonso mpona kokota na profondeur to na bozindo ya message na bango. Yango esali ke ndenge toza kosolola boye mundela yebi place tokomi biso na bango na ndenge mokili ezotamba. Alors si le programme ya mundele ezalaka nini, il faut qu'on empêche yango koboyisa ekokisama te. Balongo ke balongo ke alelo vuvangu nguyampo mukimbango ingeta yango wana bozalaka très attentif. Bo disposer mitema na bino pona koyoka pamba te koyoka oyo bino bozoyoka lelo kosalela oyo bino bokosalela yango kobanda lelo na lobi yango nde kozongisa moto mwindo mokonzi pe mutu ya esengo. Omoni mbala mo ebele tosalaka tozoloba soko moni ndeko aza pene na yo pongi ezosala ye ningisa ye parce que wana ezali charge ya famille bakilo akuta bazododo ya mela nanu ye moko bacharge oyo nde ezoka mpeshe ya yoka te makambo ya motuya toyokanaki tokosolola lelo. Alors fo ningisa ye loba ndeko nazosunga yo kolala te toyoka makambo ya ntina balongo ke kokanga mpe miso te olobake no nazoyoka malgré nakangi miso ponge komema yo bongo tika kaka balamusa yo
miso ezala kofunga motalaka terre lere azoloba bamouvuma azosala nde eza kosunga yo osadapte okota malamu na kati ya mama likambo tozali na yango mpo toza kobundela lobiko ya bayi nde bongo bomoni biso batiaki biso na ezaleli oyo ntango toye mpo ete tokosala mosala ya mfumuki mbango mpo ete tokobunda etumba bayindo batiaka biso plus na observation donc elingi koloba biso tozotala likambo na likambo ntango ezosalema batie biso totala baza mpe kososolisa biso mokolo mosusu ntango wana mayanga azalaki akomaki na succès makasi meilleur mpenza makasi bazobenga ye budira azobeta mpenza na somo sikoyo ezalaki match bakobeta lokola dimanche vita contre Vijana comme par hasard nauti classe motema etindi nga nakende na entraînement ya Vijana sikoyo ntango nakomaki juste Vijana bakomi presque na suka ya entraînement na bango nga mpe nake wana nazoyoka bango ndenge bazoloba lisolo oyo ezalaki kodomine kuna ezalaki kaka likambo ya budire babi bosala nyonso boyebi kaka bino moko mikolo oyo eza ye bosala nyonso de okomo banda kobimele bino misato na mbala moko yebaka ye aza gaucher azosopa na droite siko mikolo akomi kobeta makolo nyonso mibale to bazoyekola ekaka ye babi nyonso ya vita eza makasi kaka kote na ye ata kokokangisa na bino bato mosusu me ye omoni nini tolingi tolimbola place wana lokola bazalaki kotala bamatch oyo mosusu vita beti ndenge mayanga beti bamoni ke mikolo oyo aza biter aza bon dribler donc ndenge Vijana akobeta na vita soki alingi aganye soki basala match nil il faut basala nini batanga makasi mayanga enayebi ke match wana ntango babetaka yango bonga na okende solo elonga mpene bato vite te nga kaka nazwi mayele na nga ke meilleur joueur bampeshaka ye ematch wana ebetama ekende 3-3 mayanga atyaka kaka bi moko mais alors ke na mikolo wana badei kotya babi ebele elingi koloba lokola mondele ayebi programme azosalela biso makita bomoni ntango tokomi na 69 bon prêtez attention parce que Kidiba eza mabe tolimbolaka te ntango tokomi na 69 mindele batindi Osborne awa nde aye na mouvement pentecôtiste bayebaki ke tokoti na ere ya sika periode oyo tozokota evere ekozala makasi mpenza mingi epai ya bayindo alors il faut empêcher yango il faut tosala makasi mouvement moko emibotamela avant ebotama avant mouvement ya guérison miracle eye korenforcer ndeko lolo bato bavision parler en langue ashakalalalalalalala makambo bato bayokaka te ndenge tovandi na biso awa soki nalobi ata makambo nyonso nalobango na kikongo bato nyonso bakoyoka bato nyonso bakoyoka te bongo sikoyo oke koloba langue wana ozoloba na banani epuis balanga yango elobaka ka shabalala o monoko ya bangele embrouillement bamosusu baye iriance tuna ye iriance elingi koloba nini alobi eza kimazulu bongo biso tozoluka kimazulu bie kintoto tozoluka kintoto biso tozala na kintoto yebi
Bokisa biso makinto. Zéro mokolo tokoya na mazulu boko kuna tolo ba Irian, Syrian, Syrian. Balongoke. Alors voilà, mouvement pentecôtiste tangoye. Koma président Mobutu asali manaka ya Vutuka Munakinkulu Kieto. Traduire retour à l'authenticité. Nalinga zonga na bomoto na yo to zonga na bokoko na traduire mwana monoko ya mboka na yo. Ke mutu traduire nanu kote na ye. Omoni ke soki totia ngo na monoko ya prophète na monoko ya mobikisi na biso Vutuka. On n'a pas bouffé de mon équipe. Ils ont gagné beaucoup. Bolanda qui yenga tolanda to yamba ki tata ki amongana boyebi passe to sala ki na ngoti. Parce que nzembo ne salemi na 72 quand ba excommunier papa ki amongana cardinal Malula ke poto ba ke koyekola. Ndenge nini esengeli ba contrecarrer action ya Mobutu po ete bayindo bakomi presque na porte. Président Mobutu alingaki même église kimbangiste comme nango église d'État est remplacée. Oui, est remplacée nini église catholique. Ba catholique ba kimbangiste ba bakoyaka. Mais Makamboza est belé. Alors, quand vous avez Vatican, non, le col a dit authenticité, vous avez dit que vous êtes d'accord na authenticité. Alors, vous avez le pardon, piano, vous avez remplacé le collé Nambonda. Alors, alors, quand vous avez bongo, ba mama, ba mamelo, ba kolata maputa, yango nde authenticité, ba cherit zairwa, ba longoli latin, mais ba ebike, ezataka christianisme po kombo ya Yesu na ba Joseph na ba Marie longwete etikali do bato batikali ba chrétien. Or Mobutu alingaki te bato bazala lisusu ba chrétien, alingaki bato bazala ba authentique africain. Yango ba créaki l'ENA, Ligue des États négro-africains, abengisi ba compère na ye africain alobi bandeko na ngai tosala nyonso tozonga na bokoko na biso. Depuis ebele ya ba président bazalaki d'accord na Mobutu. Président Mobutu lokola bazalaki na tango wana ndakisa ba papa Mpadi bakokaki ko comprendre te que oui moment ezalaki favorable po bakende kosenga audience kokutana na président Mobutu mpona bayebisa ete na ngonga oyo ya solo biso bayindo tozali na biyano oyo nzembo ya mbutaki ya mwangana eza koyemba pe kotuna biyano bizali tokoka kopesa biyano wana ezalaki simple parce que na biyano ya bandongo kuna kutu Mobutu a réussisaki déjà parce que Mobutu ntango alobi ke soki aza epai na bango aza mosantu, soki aza epai na biso aza satana. Ale désormais bakombo nyonso ya basantu libanda bayoka yo kutu te meme na balabala kombo ya Jean, bayoka yo te na kombo ya Albert. Moni bino baso na bakombo na bino oyo bobotama na yango. Soki oza na kombo wana te kende koluka. Ye moko azalaki Joseph Désiré, Mobutu alongoli Joseph na Désiré alobi ayebeli yango ata sens te atie Mobutu CCC Kokuku Ngwendu Wazaba. Ale bino nyonso na baministre bolanda
mutu na mutu pe bandi Jean Ngunza te na longo ni Jean na komi Ngunza Carlibon kuna nani Edouard Mokolo akomi Mokolo wa Mbongo Leono Beach Kengo akomi Kengo wa Dongo ndenge wana bongo bachangeaki bakombo nzoka bankituka bachangeaki yango na loposo na kazaka na kati babenganaka bajano babenganaka na bango baedouard oui parce que komo bokokondima bato wana bazongela bakombo wana bakombo bobwakaka bozongeli yango lisusu ndenge vraiment eza pasi alors ntango catholique asali ndenge wana nde baye kozonga alors baatake économie ya président Mobutu na période wana makasi baprésident nyonso oyo bazalaki pembeni ya kolanda Mobutu bango nyonso presque basalaka bango bacoup d'état na bapériode wana économie ya Congo batakaki yango na niveau moko ya kosakana te Zaire monnaie eyaki kosubir d'évaluation na banza 4 ou 5 ou 6 fois donc vie penza ya Congo ekomaki mobulu malgré esprit ya salongo oyo président Mobutu akotisaki malheureusement mpona ye salongo ezalaki kaka epai na ye puis salongo ezalaki maloba ata ye alobi moto na moto asala makasi abongisa moto na moto abongisa kobongisa eza kozwa 45 basi kobongisa ezali kotambola na bamercedes kasi ezalaki na mosala ya bilanga te malgré politike nyonso président Mobutu asalaki lokola baintellectuel bamindele ndombe bato bazalaki kookipe babibonga nde bongo bakokaki te kokota na esprit ya sangolo parce que mutu oyo azali licencié par exemple na économie mutu azali licencié na histoire mutu azali docteur en droit neyebi te soki opesi ye Congo soki akoka kosala te mpe ayebi yango te parce que banda bomwana na ye ti azokola mesana kaka ntongo etani ake avandi na banque nde azozela soki akende ovanda na kiti ya bureau c'est ça donc bureaucratie nde bakoliselaki biso domaine ya invention mpe ya barecherche mpenza bakotisaki biso yango te donc lokola kotata mokili ezali te alors bambrouye jeunesse na lolenge ya kosakana te mundele ase préparé bolandaka malamu ndenge toya kosolola na bino parce que bomoi ya badetail nyonso tozopesa bino moke chacun akose retrouve na kati na yango mpona omona ndenge nini vi na biso bayindo ebebeli makasi na maboko ya mindele ntango toza kopusana pembeni ya indépendance papa Demitriou elongo na mindele ya bafrère balenite ok bango wana basalaki maso mpo ete bayebaki sikoyo lokola bamouvement politique ebotami mokonzi na bango azongi mokili ya molimo ake kozwa renfort spirituel balingi bakende na bokonzi alors il faut to récupérer jeunesse déjà na ngonga ainsi baye kocreye na kati ya Kinshasa système ya bayanke na bayuma bakeli yango na Kinshasa bayanke na bayuma baye kokela musique ya kimwasi na mobali donc na kati ya Kinshasa tozalaki na deux types ya bato bayuma na bayanke bon bato ya logique donc babureaucrate bango kuna bakokende na kote ya basi ndenge wana babandi kosalisa baconcours ya musique e na musique wana bokoyemba kaka makambo ya basi na mibali donc so tolobi musique ya bayanke do musique ya bavoyou bao bayebi kisasa bien parce que biso bien que toza bapire grand mbokatier toza à cheval grand mbokatier pire penza né et grandi au village
pire Kinois né au grandi à Kinshasa. Donc les deux côtés, côté Oyoko Posanga, Zate. Soko yena kendubi, toko beta ngo bien. Donc oko wienga te, oko waenga te, oko futunenga te, oko bombone pengate. Moni. Oko moni. Tozondi pe na mboka, oko kosangate, oko kosangate, oko vuna pengate. Côté nyonso naza. Boba ibi Kisasa bien. Kisasa koma kaka mikolo wana. Soko ye ba ba wendo. Bango kuna mari la wisa sana yenga inaya. Tabenga kombo duise. Duise. Oh Maria tebola na. Vino mo kombo ede ba muti. Oh Maria tebola. Ah tebola. Hein? Voilà. Si vous savez que vous avez Zambele na likoro bayake na se Zambele na likoro bayake Onga kapote Zambe bayenga jumbele Bon Donc wana sikoyo bayake Petinzele na kobwaka yo na kan jedeo sanduku na moto wele kingo nzambele wele ki wana bakita gitara manzanzako bakanga ezanga nango ritme kaka wele kingo nzambele wele kingo wele kingo Petinzele na kobwaka yo na kan jedeo sanduku na moto Bon wana ndi Kisasa sikoyo baswamai eza biso bamouta totango yeka Kisasa boyeba oza swamai ngotobobo moni duru moko boye sikoyo ko batia yo ble fozwa batem alors soki donc kosala nyonso oyekola endubili il faut y aller dans nzela au matisi modega de colle au matisi ce côté beta marche au kangi visita en chemise kata ba bouton kanga visita sozo tambola boeba wana de yanke Kinois ozomo mais ceux qui va monio kaka ide atala swamayo omona kaka di Bruce yaka Tamba opengo boeba bazika ya petit moko bimela yo ya mukeka di swamai okomika boba azuneti lelo 50 francs pesio mwana na muke abikende sombela ngai kwanga na makaya petit yo ko salaire te bayanke na iba na si donc ce qu'on dit qu'on bêta moi donc voilà vie comme kibongo donc bayanke babandi ko bêta bateau mbala moko Kinshasa ekabwani biteni bayanke pai bateau sikoyo baza na mwa ba logique bato ya ba bureau bango soki bazwi mbongo basi parce que bakotisi musique ya basi vie ya masanga donc jeunesse ekomi bongo soki otangi kelasi yo witi na basi soki otangi kelasi te kiyanke kobeta bato yango kaka ezosalema ti lelo échanger te bon batanga mpenza te bamibwaka na diamba bango wana bayaya bongo bango wana bazwaka banzele na bakanale parce que biloko wana ebandi lelo te donc bayanke bazalaki baintouchable bakokoya na lopango na bino boye mwana mwasi avandi wana bakoti tatane na mama ne baza wana bayanke bakoti bazwi ye bake na ye ebiloko wana bayekoli yango wapi na bafilme western parce que batiaki awa batie bafilme western ale baye kotia bafilme ya nini
film pornographique donc film amoureux ndenge wana mingi ezalaki mingi film espionnage donc babandi koforme baassassin awa babandi koforme bayanke babandi koforme babulawayo donc bandumba donc omoni ke epai bana basi babula oye babula te bandumba kaka donc mwana mwasi kinoise ndumba moko bulawayo mwana mobali kinois yanke alors mwana mwasi akosala kindumba ya ye moko te akosala kindumba na bana mibali donc mwana mobali soki kaka omeki kozwa kaka 10 francs na lere wana soki asombi kaka sandale ameki osomba kaka soit pantoufle kaka o pantoufle oyo soki atia oka na makolo na chemise pa ake kokatisa pink direction na jeune fille azwi crayon ya jaune apakoli lero wana mbina no ye te apakoli crayon ya jaune azwi crayon apotiki awa pa atie na monoko boye ba direction jeune garçon voilà vie ya bajeune ekomi ke mbongo mwana mobali akosala direction mwana mwasi mpo alata amonana kitoko direction mwana mobali tala libebi ya makasi oyo ezosalaka lelo bana basi na vi na bango balataka kaka kitoko mpo mibali balula bango bongo eza na bajeune fille mosusu okoyoka antuka nga nazomona eza libabe oyo nasi nasali presque 2 semaines bana mibali babengaka nga susu te komi bengango libabe toyo mona kasi ozelekana nzela fo babengako kaka oyo nano oyoka nyoko lembi yango te bakobengo mpona bayebisako nini je t'aime I love you ndenge omoni boye alalaka te ngai donc biloko moko bakotisa na mboka oyo nazoyebisa bino bajeune garçon bajeune fille ntango bazokola awa na kisasa minde bazotangisa yango na kelasi sikoyo okomona bazosala na école ménagère sala mouchoir okomela chéri sorti ya bilamba moko boye eza kozala bakare kare naza komona kutu baserviette soki mwana mwasi azwi yango akati yango mouchoir atongi babengaka ni tendelife soki ni atongi na pembeni bongo akomi kaka sans toi je ne dors pas à toi mon cœur et ma vie aye kaka akabeli yo yango soki ozwi yango kaka otangi kaka toi mon cœur et ma vie adesinele yo motema esili kaka yo koke koluka manga mpenza oyo etela kitoko yo mpo komi à toi mon cœur à toi ma vie yo mpo opesi ye bongo zela na pokwa so tokomi kaka na pokwa lilala nanga na bombeli sheri mokolo akoya akolia yango wana siko mibali bazotuna na yo si bayemba yo o mibali sambo natalise pamba natimo te siko bozosela bakotala kombo nani bongo soki balobi kaka o mibali sambo natalise pamba kakatakalu natimo wana moni mobali mosema ya tatankam ye wana moni te wana ye siko omona kaka boyeba lobi na ntongo akotelebisa modega wana okomoni kaka boyeba koloba nzele mais tatankam te ye azalaka na ye te totie ye exemple lelo somo kisase bebi ozomona ro innocent etwale nde abasi balingakanga mingi ai bazali mingi ererere elokolokola yo bandi la vi lelo osala la vie nanu esili te nga biju ebanda boni na tula balingaka tala bavieux otala bavieux eza kisasa
jeune aza susu na ntango ya kokanisa vi na ye te azokanisa kaka plaisir ya kimwasi na mobali akozwa mbongo wapi po akende kolingela mwasi mobali to ekomi kaka bongo ndenge ngwana kaka basi sikoyo kokritike mibali na banzembo donc kaka bongo koyo kaka nzembo ngo kutu nini nzembo ya nini ya bombenga oyoyo tala zoba ya mobali oyo alingaki ngai na libala ata likambo ya malonga te kamina ebembe ya kokamata ye bongo bavie bon omoni nyonso wana baambrouye piste ya bagere sikoyo lokola mfumuki mbangu akendeki koplede po tozonga lisusu biso bayindo na bokonzi na biso ntango bakei na table ronde boyebaka histoire parce que bomoni lelo lere wana primis na polar donc oyo eremplace scole polar eremplace scole donc mela langwa kisasa donc bana basi na bana mibali vi ya kwiti kaka me kaka kokanisa yo moko place ozali tokende nango mingi na bakulutu lere wana soki bao bazosalaki yanke parce que basilisi na bango klasi te bon soki osilisi klase ya mundele te eza maladi te parce que klase ya mundele ezali piège siko soki osilisi klase ya mundele te elingi koloba teke oza zoba elingi koloba teke fo ozala kaka bandi elingi koloba kaka teke fo omela diamba me mindele nde basali nko wana basali filme ya bayanke mpo bajeune oyo basilisi kelasi te bamelamela bangi soki bameli bangi donc base droge bakomi kaka bato ya bisalasala mobulu lolenge nyonso bango bakoki kosalela alors bajeune oyo bazotanga na vi na bango eloko mosusu te ezali kaka amela masanga azala na mwasi bakomisa ye na elamba nde bongo bapublicité ya bilamba ebimaki donc jeunesse congolaise parce que tozala na congolaise oyo ezali modèle afrique ekolanda ekomi jeunesse ya bilamba jeunesse ya mobulu soki botali lelo jeunesse na biso evandeli na biloko wana mibale te kaka kiyanke na sa yango wana kaka bajeune lelo soki azwi mbongo akokende nango wapi parce que bajeune baza meme na makanisi basala bausine baza nango te esikoyo mbuta lumumba soki lelo biso toza kokumisa mbuta lumumba toza kobenga molimo mbuta lumumba mpo ete ekoka kozala mosungi pamba te ntango tokei bie ntango bakendeki na table ronde à Bruxelles bazongi mpona mbuta lumumba ezalaki kaka indépendance eloko mosusu te indépendance kaka il faut biso bayindo tosalelaki boyindo na biso yango alobaki soki toyebi français te mais toza na flamand national na biso ezali lingala tosalela yango mindele bakomprenaki ke soki tozwi indépendance soki tozongi na boyindo na biso soki tozongi na boyindo na biso torekipere mokili na biso oyo bango bamema epai na bango yango wana bomoni babomi mbuta lumumba bake kozwa bajeune universitaire bopretaka attention na likambo tozoyebisa bino malamu bajeune universitaire wana bazalaki korepresente eloko moko te na vie ya bayindo bazalaki na notion te ya indépendance batikala koyeba même sens na yango te mpo na bango batanga kelasi balia bafrite na bamayonnaise baaccede na bibonga ya likolo non pas mpo bakóma meme baministre bazalaki meme na susi na yango te parce que bayebaki yango nani te mais bakóma ta badactylographe to baclerc
matondo bandeko balandi to bendi penza suka ya manaka na biso toze ko senga conscience ya bayindo elamuka tokoliki na émission yekoya tokoloba po esengi toloba kaboko sili kaboko vimbana kasi sala kabiso esengo po boko pasuka te ata bo vimbani tokoloba po ata soko boko bomalelo bibembo yonso ezelelo na morgue elobaki makambo te bandeko iye boko benga kabiso to bandeli ko ebisa bino bokebisa kabiso te po tokokebaka te bosembo tokotia yango bizeuzeu te pe lokuta na bino ata soko bokotia malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta masolo eze ekozila biso bokomelaki ngai mingi bateki ya Tene de la Gombe tokoliki ya todenonsaka tolobaka baze fui ya christianisme bakondiyon son majorité pe opposition moto alingaka peuple azete lokola bazangi kaka molimo bofumuki mbangu toze na ministre te toze na gouverneur te toze na basoldat te na mikili ya poto boyebi soko okutani na policier motema ekiti awa soko okutani na policier ojoki oyo ateki ekole ya bana moboti azali na susi na bango te pe bana na bango bazali na mikili ya poto toyebisaka bino kozanga fumuki mbangu na mabele ya Felika ata premier ministre akoti lokola bimeli na etelo wana bulamu ya loposo pembe kasi yango penza te zalaki masolo na biso ya lelo tolaki bino na poso ezekoya tokosolola na bino bomo mesano nkanda na bino toyebike kobeta kanote soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa bongo matondo na tata tenda jubila mwana ze kola ze pusana ponini te tata kwa ku image bango nde basalaki bozwa biso na lolenge elongo bani kuna na eteni ya montage tomoni tata luza ya pyramide mwana moke na misala bakolo ponini te nde kungala zumu 9L bango kuna na eteni ya reju final na sepeli pe komona ndeko nanga coach beta akenda zonga atako aze kovimba na kasi mosala nde mosala matondo tokute na bino na poso zeko ya pona manaka isusu Molino adana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Molino adana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kinie Na batango batia krenyo toego Yo de la kaka ego